Mbote bandeko balandia tukomo wapi tokutani tokutana kaka lelo Congo la mugi nini Congo la mugi toujours ba problème Congo bela kaka chaque jour Congo za ba problème awa lelo o na Congo la mugi boye bandeko na biso tukomo wapi awa na Congo après refoulement ba congolais na Angola de ba refoulement ndenge ya salité Congo peut une décision ya mfanda balobi boye bandeko bazali bandeko nyonso baza awa baza na situation irrégulier ba paya dans 2 mois biso abezo batako tindika bango so na bamboka na bango Congo et la mouni Congo et la mouki na ba station bozo mona ke koto bandeko ba sangana koto bandeko ba sangana te koto mobulu machine à voter paille ya mwana pour la lelo tozo zo décoleza yemo ko na muta zo ya mbela bino tozo mo extrême ke ndeko ma odiki sangani o décoleza zo ya mbela bino na bokebi nyosu décoleza zo ya ba nani. Voilà, mbote Didier Kikou, mbote na bino bandeko balandi, mbote na bino nyoso tout ceux qui nous suivent à partir de la radio Soleil. Nous sommes dans la province de la Lomami, dans le secteur de Tchofa, territoire de Lubao. Merci beaucoup. Dans 95.5 pour l'information, vous allez faciliter le message et Coca-Cola, quand soit peu côté kuna. Bande konangai, Makambu eza ebele. Le loto kolobe la Makambu ya rentrée académique lancé par le ministre et enseignement supérieur et universitaire à partir de Sud Kivu. Mais to koyoka nazali komitu na soki enseignement ngwe ko sale mandenge ni. Année antérieure na esilité ba misusu na ba sala ta deuxième session té mais on a lancé, il y a toujours décalage. Maintenant on va lancer ouverture ou rentrée académique. Bakotanga ndenge nini ba uti koya bakotanga na ba donc ba classe de recrutement bakotanga na ba oya kala to ekozala ndenge nini compliqué. Nous aimons trop le protocole. Je continue à compatir na bana nyo surtout o bazana beni kuna grève zo ya makasi pambate bazali ko forcer batu boke ne kotanga ta soki babomi bino bokufa na bino kaka. Mais na kati wana bande konanga je dois ngai na sala ka catégorisation des bandits. Les bandits privés et les bandits officiels. Oya ko sala kaka kana ndenge na ye mususu pe azana qualité ya l'état ako sala ka bisala sa. Bango nyonso ba bandits. Compliqué. Mur de lamentation. Lobi na yebisa kibino pe na zongela kibino eloko moko. Eloko wana ngai naza koloba eza oyo etali moi montongo oyo tokendaki. Il faut na signaler na insister encore une fois de plus que depuis que silo wana ekwelaka hôpital wana mosungi azate ata mutu moko te aye batu bakendaki kosala promenade de santé. Les enquêtes qui ont été diligentées jusque là pas de solution. Mais entre-temps, nous avions vu une femme. C'est comme ça que bakomi kobele la ta première dame. Balobi Mama Olive. Po na Congo komaka oyoki Mama Olive. La suite tale la biso likamboy. Parce que yeso yango bozomona tanto ake Bukavu, tanto ake Lubumbashi, tanto ake Boy. Akende ko azokende ko boucher, ce n'est pas son travail. Eza musala na eta. Mais akenda ka ko répondre compte tenu à mutema na ye ndenge tindaka ye. Tozana limité awa tozana kisasa. Que ça soit ba député, que ça soit ba excellence, ba ministre na ba tumisusu. Nani akeine fiske ko intervenir parce que bande ko wana bazana problème batu bazomona neti soki ndenge nite mutu moko te aza contre Fab Congo tokozala contre ponani botonga usine na bino na condition malamu et permettre peke batu misusu ba vivre malamu. Ce n'est pas na ba bleu na ba nini wane ko yeli batu na ba nyama na ba nini et comme ko kotela batu hôpital wane ko exister ndenge nini et comme ya kembo banani batonga ki liboso. Cet hôpital a plus de 10 ans, place 1.
c'est l'avocat ya hôpital. Hôpital Ezawana, ça fait plus de 10 ans. Bango bayeka lobby ça fait ceux qui 2 ans bazawana. Bazakuna basali ba manifestation. Pona kotali sabatu nini bazali ko courir comme danger. Mais ba oyo ba lobby te biso tozo tonga kaka tozo banda. Ça pose problème. Un problème sérieux. Ce qui est au lobby, ça devient un problème. Yango, ezala ba ma soeur, pour bokolo banini. Ba mamelo wana ba utiliser, ba za droguer. Ezala ba ma soeur wana. Ezala ba médecin. Ezala ba nini. Ba komi lelo kobele la mama Olive. Ata soki oke Bukavu, ata soki oke Lubumbashi. Calculer pe oya kota la biso awa parce que personne jusque là n'est venu intervenir. Voilà comment nous évoluons. Ceux qui sont censés répondre aux besoins. Bazo ça la semblance. Ceux qui ont moni muntu aye kaka akanga ba photo akamatinzela ke. Ngana lingaka na sepelaka na eloko moko. Naebi mutu moko aloba nanga nalingaka balancement de travaux te. Nalingaka ba inauguration. Voilà ce qui est plus important. Nalingaka ba lancement de travaux te, nalingaka ba inauguration. Batu balingaka pratique que la théorie. Nazo mona leki moko aliao. Nalingi mbote tala caméra. Kombo na yonani? Kombo na nga Victoire Abouedra. Victoire Abouedra. Abouedra. Oui. Victoire Abouedra. Yo uti wapi? Na uti précisément na province ya Otuele, Iziro. Uti na Iziro? Oui. Okomi awa ndeni? Na komi na Kinshasa, ça fait déjà 3 semaines et demie. Oyaki ndenge nini? Na yaki na niveau na bis kobanda Iziro te Kisangani. Na komi na Kisangani tozwi bateau moto amemaki nga Marie-Hélène Nzewa. Ameminga na bateau tosombi madesi tokomi na Kisangani tokoti yango kati ya masuwa. Tosali 3 semaines et demie kati ya masuwa tokomi na Kinshasa tokitaki na libongo ya général précisément na Maluku. Tokomi na ye wana akitisi biloko na ye asundolinga amemaki nga awa alobaki akotangisa nga année académique. Aye asundolinga yi akei akimi. Nde te wana situation nanga eza biete. Nde nalingaki nasenga bandeko nanga lisungisia si ya moyen bameka kozongisa nga na mboka na biso na Isiro. Nde yango nangi kosenga makoki epa na gouverneur na biso Jean-Pierre Lola Kisanga epa na ba député na biso Simo Bulupi Galati si ya moyen bameka kozongisa nga na Isiro awa na komi kolala libanda. Yango wana nangi nasenga bino lisungi. Petit. Yo zalaki na Isiro. Mama komo na yena ni amemio. Marie-Hélène Nzewa. Marie-Hélène Nzewa. Ye Marie-Hélène Nzewa. Bozana endenge ni. Tozana ye bandeko kote ya papa. Azandeko ya kote ya papa. Ya kendai ko somba madesi to akendai ko tambola. Ya vanda ka wapi? Marie-Hélène Nzewa. Ye azalaka ni précisément na Kinshasa. Akendeki Isiro asengaki nga epa na baboti na ngai. Net na zoi diplôme année passée amemanga na Kinshasa awa po atangisa ngai. Toko manaye na Kisangani asombi madesu toteka soki madesu esili akotangisa nga poti nga année académique. Sikoyo nalingi na yoka malamu. Ake ya vanda kana Kisasa. Bon, ye azaka na Kinshasa. Oui. Na Kinshasa mais akendeki Lubumbashi na ebi adresse na ete awa na komi pe babotolinga téléphone na auto ça sim blanche. Nazape na portable était pour le moment. OK. Maman wana akendaki donc ndeko ya papa na yo, c'est ça. Oui. Donc la tante, c'est qu'on appelle en français. Alors ndeko ya papa na yo akei Iziro. Oui. Akuti ozwi diplôme. Oui. Alobina memona Kisasa na kende kotangisa yo. Oui. Sikoyo bokomi na libongo akimi yo. Oui, azui transport akei na ye ngana tikali na libongo wana. Nazaki na Tango azui transport alaki yo ki akei ou bien omonika mutu azali susu te.
alakaki nga te azwi babiloko na ye akei alakaki nga te nde nakomaki bwana kotelengana. Est-ce que ekoti kozala te ke bobunganaki ero ye pe azoluka yo? Tobunganaki te po après wana nabengaki na telefone kutenga naza na telefone nabengaki na telefone abimbongo atikelaki nga na debre na mwana mwana mbali akei na ye. Atikelaki mbongo combien? Atikelaki nga mbongo kwa 20 000 francs. 20 000 francs, c'est-à-dire une affaire de 12 $. Oui, oui. Au débrouiller le gola moi oui, mbali. na debre kwa mwana mbali na luka moyen na zongo. Sikoyo c'est pas possible. Au débrouiller au luka moyen aux zongo. Oui, oui. C'est quoi ya memela kioni? Amemaki nga alobaki akotangisa ngai Aneti la kisanano po bino ba petit mususu ko ya ko sala biso aventure awa. O carte na yo. Abouedra à Paneba, oui. Victoire. Okay. Né à Isiro le 25 décembre 1998. Simba carte na yo nan. Abouedra Victoire à Paneba. On des numéros na yo. Oui. Ouais. Attestation de naissance pour avoir une expérience dans la vie. Ouais. Le certificat, il y a un palmarès, c'est un peu ezali wana on a donné un diplôme. La pédagogie générale. Pédagogie générale. Mairie de la ville d'ici. La civile. Bon. Oyo. Sikoyo, olobi oza na téléphone te. Oui, téléphone ba botolaki mais na c'est déjà sim blanche. Na c'est déjà sim blanche. Ah, sikoyo zolala wati. Awa na koma kolala libanda na poma tete wana. Asengaki mwa place wana na banda kolala. Ok. Petit, merci. Hein. Merci beaucoup. Voilà, bande de Konangai. Quelque part là, ça fait très mal parce que biloko ndengo ananga na yebi nazana ba témoignage ebele. Ozongi na mboka balambeli ososo bayambio malamu. Olio zonga okende kovanda kamata mwana batu memaye. Soti oyo mwana oyo alobi eza ya solo. Mama place ozali zonga zwa mwana batu futela yeso ki masuwa akoka kozonga isiro. Ce n'est pas koya kotika kotondisa. Donc mwana oyo aza shegete na moni ba bulletin na enyo surtout parce que tango ayaki nga na dutaki pona ebi aventure ndenge komi ko salem. Il a tout son dossier. Pona koya kotanga oye osundoli o se débrouiller o tikeli 12 $. Ata binomo. Mokili komi compliqué. Mama bisika ozali zongisa makanisi ya bo mama. Nazo senga pe bande konanga tout bazali banda ya mboka. Na ba o ba likola nanga ya. Na ba o bazana kisangani. Na ba o bazana isiro. Bande konanga nyonso o bazala kana mitema ya bomoto. Je m'adresse à eux. Nazo mi adresser te na bande ko bazala kana mitema ya libanga, musala ko chola, ko finga. J'ai dit ceci. Bo soti mutu azata nelo kwa muke. Bo bengi biso lokola yaza na telefone te, bo benga biso. Bo tindela yeto sunga mwana oyo azonga, je serai très content. Ya ke soki nazongisi mwana oyo au besoin. Au besoin. Soki bo tindi ngai na komema yeto keto sombeli billet et je vais l'accompagner pour qu'il akamatandela zonga. Mais c'est quand même inhumain, ya kokende kozwa mwana batu pour que okomisa yeshege, okomisa phaseur, akokaki kotikala parce que mwana oyo atangi kaka na pasi ya bapara na ye wana jusqu'à obtenir son diplôme d'état. Ça me fait mal. Et je m'adresse na bandeko ya isiro en général.
bao baza na kati ya mboka tout comme bao baza libanda na lingi natanga kombo ya moko na yebani na ye c'est une dame aza na Allemagne Maman Cécile Kinya mwana Isiro mwana oyo awuti pa na bino na mboka na bino si tu as un petit rien même koluka ozana ba relation osala kyangwa tangu rosi akufaki bosunga mwana oyo akoka kozonga parce que na koloba teke bosunga soki ezana mutu akoki kozwa ye en charge pona kotangisa ye tant mieux mais soki azate toluka quand même kozongisa mwana oyo akende ko souffrir ata na baboti na ye bisika uti c'est compliqué to me kanani kosuka wana pona lelo eza pona lelo te parce que kala mingi te restez branché une émission très chaude émission ko salema na nani bomona ki libale salema ke paka bundi walesa ya mwana mwasi ya mulai na mobali na ye ya mukuse na fingi te nazolo bande ba vérité émission spéciale montage ya kabundi walesa est-ce que théâtre ezaya solo balingana ki bauta ki wapi quelle est l'histoire de cet homme et quelle est l'histoire de cette dame émission spéciale restez branchés c'est sur votre compte YouTube Mwana Kolo Lopango l'intégralité Ndeko Eliezer Tokokoma flash toyebisaka bino bala terre libala ya montage to libala ya solo c'est sur votre site à tout à l'heure mais n'oubliez pas JFM service fret aérien ici banda tika biloko na yo ezokende par avion oyo pe yaka ba conteneur ezoya bande konanga ya Suisse bozwaki ba carton pona kotia biloko JFM azoya mardi azoleka mituka na ezoleka pona kokongola yango pona komema parce que bachaka chaque mois JFM service a un conteneur qui vient chaque mois JFM service a un conteneur ndenge tokolo boye lobby le lendemain le 20 moko ezotelema bar 20 ezotelema déjà donc bar 21 je crois que bazokanga bientôt la bar 22 JFM service toujours à votre service bandeko ya Suisse mardi JFM service à Kolekawan mais ne ratez pas émission spéciale mariage n'oubliez pas pour soutenir la radio communautaire qui nous soutient en même temps kuna tozana Kasai tozana province à Lomami na Tchofa secteur à Tchofa sur 95.5 Radio Soleil topesa kibino numéro nango 09 93 93 93 87 plus 243 9 93 93 93 87 wana bokozwa Radio Soleil tozakuna mais tozoleka pe na matadi na talatala télévision n'oubliez pas bientôt merci mingi bandeko balandia to comme wapi to bon na suka bolandi mona mboka décollé na siku ya bandeko utikisanga ne bolandi pe nenga to pesa développement ya bandeko ba JFM service ba agence obso souteniraka yango monique et pas wapi to pesa ni makanisi likanisi limaki ya Congo RDC monde trotika ya ngode bandeko nyosu to sungana to zala ba moko pona nini to sunga to luka kantine moko oyo to bando sangana biso nyosu to bando kutra ba congolais nyosu to kutra e pas wapi o to bengi RDC monde e pas e kobotama bandeko ba tete ko mwa to ko mbona suka bo tikola na nene to tiko brande collège au tiko ya bandeko auti siro bo tikola na ndenge auti ko pesa ba communiquer na ye wana to ko mbona suka to pesa nyosu mote ba isika bozali bo tika malamu